bonjour, nous avons de partout à travers le monde. Nous avons www.cleboa.com. Nous avons information, na source. Lelo, toza awa na commune ya Selimba pour la deuxième partie émission au bino et belé bosengi biso à travers le monde toya to lokale susu savon congolais au moto ayebi vie goza au à travers mayele nae aza ko sala pesa ko aider bana mboka et belé toza na ye vie goza mbote. Ah, mbote mingi. Alors, Vegoza tozongi par rapport à l'explication bande ko belé to pas question bato belé batuni biso to tuna yo pour expliquer bango d'abord qui si a longue vie yebisa biso au salango lo lengeni ne puis melakango ndengeni qui si a longue vie et sali nzambe tango akela mokili biloko nyonso etondi na mokili asimbaki eloko moko te maloba kaka ayaki kosimba eloko na mutu akamati mabele abomingisi yango sikoyo aningisi eza koloba te eza kobouge te akamati asimbi awe sika miso ezali miso masalami aye kosimba esika zolo esalami aye kosimba epai ya monoko esalami aye kosimba epai ya matoi esalami nsima nango nzambe akamati nguya na yo apepi mopepe na zulu na monoko ya mabele wana aningisi bo elobi esali makambo nyonso nde mutu azali roi de roi ya biloko nyonso oyo eza na mokili oyo biloko nyonso oyo esali awo toza bandeko nzambe atongela biso ndako yango oyo ndako mais ndenge nini mutu akoma kufa avant et puis yo ye osali kisi ya longue vie pour mutu arumela yebisa biso nono osalaki yango ndenge nini epi na matière nini kisi wana ezali nzambe asala boye akabola makambo ndenge bandinga ekabwana lelo oyo awaka na bakongo bandibu soki aza kolobaki ndibu bon na kintandu ekesani muntandu soki aza kolobaki ntandu na musingombe ekesani musingombe soki aza kolobaki musingombe na manianga ekesani manianga soki aza kolobaki manianga na bayombe ekesani sadi ndenge pe alona biloko oyo alona atia biloko atia sadi biloko zali nzambe soki apesi yo likabu akobombela yo lisusu likambo te oyo asekre oyo mokili ayebaka te abanda kolakisa yo mpo osalisa mokili mpo olesa mokili olatisa mokili omelisa mokili osepelisa mokili lelo oyo botuna nenu tab na mokili ya poto to na mokili ya l'Amérique to mokili ya Asie to na Afrique botuna batu o bazalaka bapeshere bayebisa bino botuna bango question oyo ke nkoba suto oya oseya oya la mer vina ye atendraka tina ba 200 ans c'est-à-dire 2 siècles bosiko biloko oyo esalaka baefe wana na nkoba nga lokolo nasina découvriraki yango longwa kuna toye baindien baza na nzete moko babengaka moringa nzete wana eza très puissant tokamati nkoba biloko tokozwa na nkoba tokamati moringa soki tokozwa musisa soki tozwa poso soki tozwa bafleur na ye soki tozwa bambuma na ye soki tokozwa makasa na ye toye epai ya bakorea tozwi ginseng mwa nzete moke kaka esalaka bambala me nga nasila découvrir yango awa na biso na république démocratique du Congo orke ezali yango moto osalaki osala nango kisi ya longue vie voilà nsima nango soki nakamati biloko wana nyonso nakamati kisi oyo bana ss nasangisi nakamati kisi oya estoma nasangasi nakamati kisi oya batu to azwi liboma bon liboma ekosila po cerveau na yo efradi bon siko soki nasali composition wana longue vie esalami nako longue vie esalami je crois que bato bazo comprendre mais hémorroïde parce que hémorroïde pe lelo
Et en Afrique, na poto na bato belé ba travailler comme makasi. Musala makasi ya ko telema ba ko souffrir parce que hémorroïde et comme ça na ba faiblesse sexuelle. Est-ce que vous avez na ba kisi moko ya bien hémorroïde ou est très taraba? Hémorroïde ça dit ce qui est hémorroïde bandio, hémorroïde ça deux sortes. Hémorroïde interne, na hémorroïde externe. Oya externe. Wane bimisaka kutu na makila soko ke usumba na makila ma interne salaka na intérieur interne externe ni n'est très dangereux. Oh c'est très dangereux hein? Oh ya externe oui misaka makila voilà au moins au soit cancer hein? Il y a un test il y a misopo après sikoyo ce qui hémorroïde bandio au soit la 3 semaines estomac paye pour banda. Pour estomac, c'est un estomac. Hémorroïde, c'est un intestin. Si quoi intestin na estomac va combiner. Après si quoi, estomac peut être deux sortes. Sorte moko babenga kango estomac perforé. Estomac perforé est bon maka. Makambe salaka. Akotobola yo mamino kokuna na estomac. Bamino kuwana. Tangu to respiraka. Tangu to pemaka. Soko bendi mupepe ya libanda eselaka na des éléments. Oxygène na acetylène. Siko tangu ekoti oxygène ebimaka lisusu te. Tangu ko bimisa mupepe, po benda lisusu oxygène, il faut acetylène kande loko ebetaka. Po koka, kopema. Simanango oxygène makambe salaka partie ekendeke na motema partie ekendeke na poumon partie ekendeke na estomac partie ekendeke na chose na cerveau après simanango siko soki estomac perforé asi atoboli mantusu tango kopema bendi mopepe mopepe ekendeke na estomac ekobima na matusu wana simanango mwaye ke oko kalisusu ko respirer oza ozwango te omwana ka pique crise azalaki kokende na nzela akwei akufie bamususu abeti lipako te bamususu azalaki kolia akufie bamususu azalaki kolala akufie wana nde estomac perforé mais estomac doux ebomaka nango te makambo esalaka byango estomac doux ye asalaka lokola mutu kaka kweli litanga ya maya moto makasi esika wana omona eziki te esali lokola bibo bon to mutu kweli likala ya moto esali nani to mutu kweli mafuta ya moto makasi siko bibo wana esala nini elongo lokola lopoto sikoyo hatozalaka boye na kati ya estomac soki ole eloko to omeli eloko omeli yango kaka eke kokota na estomac tango ekoti na estomac makambo nini asalaka sikoyo akobota liboso moto wana aboti moto wana nde ekoshofe biloko wana oyole ata balambi yango ndenge nini na libanda eza lumba solo ya malasi solo ya banzazi me ye akokipe wana te ye makambo na ye ka ashofe na ndenge na ye soki ashofe ka esili moto wana eboti mupepe wana nde yango wana epirifinaka kokamola biloko wana po abimisa bavitamine baproteine bamorphine bafortifia bacansium banini oyo ezalaka na biloko toliaka po siko ye mupepe soki alongoli biloko wana na badeshe ale abali kolesa nzoto mobimba na nzoto miloko ezali nzoto ezali ndako ya molimo bon moi nde biloko toliaka biloko tomelaka bene bavitamine banini tu ezalaka kuna après nsima nango molimo soki moto akufi molimo ebimi
molimo ebimi mais siko bato baolinga bayeba kisi wana siko ya hémorroïde baomela yango ndenge nini epuis osalaka yango na bamatière nini oyo osalaka kisi ya hémorroïde. bakisi oyo ya awa nga nazo yebusa mbala na mbala baafrikain tosangana ndenge baamerikain basangana soki baafrikain bo baza kozwa bokonzi nga zelaka na soni te nabanga ngata oliwa to nini te baafrikain bo baza kozwa bokonzi na place ke bazwa ide tosala nani lokola États-Unis d'Afrique lokola baamerikain basala basa ukoka te lusala na bango lokoso ya moyibi ya mboko naloba ndenge nini baya kobomanga likambo te nzambe mpe akozongisanga na wana ndenge osalaka vie goza ya hémorroïde parce que bato balobi bayeba bakomela yango ndenge nini epuis matière surtout matière osalaka na bakisi wana hémorroïde mpo pesa motu force mpo azwa courage ya kosala mosala mpe ya kozala très bien na société. bakisi oyo wana nga bakisi na nga mosusu nadekouvraka yango na ndoto nga naza na makambo ya sekrete mpo eza nzambe moto atinda nga naza etinda ya nzambe biloko mosusu nadekouvraka yango na ndoto mosusu na bavision naza kobelela bakonzi ya africain baza okipe nga te balingi afrika azwa lisusu etumbu tala ba-asiatique ba-amérique ba-européen bakomi développé bakomi ba-grand puissance biso mpona lisuma na biso oyo bakonzi soki bati mutu bokonzi aza welaka bomengo ya ye moko na bana na ye na basi na ye na bafamille na ye eza opesa biso litumbu monene na nzambe tobongola motema baasiatique basalaka kisi na bango bokoko kasi ata bamindele bamindele boso bazali kosala bokisi na bango ya bokoko ti ntango baye kocontemple na baafricain bon sima babandi koyiba bacomposition ya baafricain bake kodevelope yango makambo eza po naza koloba kasi nga nalobi boye banda baafricain en général banda bacongolais to Congo ya Braza to Congo Angola to nasengi bo edenga bopesanga maboko naza na mbongo te mayele ezali bakoko baloba proverbe bo baza mayaka o basi balataka na kingo me kingo eza te bo baza na bakingo kasi mayaka eza te nga naza na kingo bopesanga mayaka botala makambo kosalama oyo neti bahémorroïde soki bapesi bamoyen wana osala na baquantité ya bien baqualité mpe ya bien mpo bato panza na monde entier obikisa bato ekasi hémorroïde ezali bon biso awa na afrique toza na baproduit o nzambe atia puissance mpo ya kobatela estomac oyo kobatela intestin oyo kobatela poumon oyo kobatela motema oyo kobatela cerveau oyo kobatela tina bareyo eya na miso banini tututututi na misisa ya makila misisa oyo miskili oyo esalisaka momvema omoni me lokola nga nayebi baproduit wana nyonso soki nasangisi omona po mpe na sexuel yebake esoma soki esalika mbeba to teste esali mbeba batetare nayo mwana mobali ebandi kokufa obota eza eso te obota ndenge nini omona kutu na mwasi mpe akimi na ye mais sikoyo batetare wana yo ozongisa yo mpo otraita mpe batetare wana ezalaka force masculin soki mutu aza kozwa traitement ya estomac hémorroïde il faut mpe azala na kisi wana force masculin ata azalaki kobota te bazali koseka ye akufa mokongo to mwasi stérile okobota na yo lokola kosekana kaka donc yo mpoza na ngbawa soki opesi moto azwi mpe epuis bana mpe baye na malembe surtout na ntango wana yo tata soki boza oluka kobota yo tata okamati aide mémoire omeli mama mpe akamati aide mémoire ameli bana bokobota
bakozala bato ya mayele ya kosekana te. Qui c'est aide-mémoire? Ekas. Mais vieux gosse, qui c'est aide-mémoire? Yo posant dans moi ce soir. Oh, tuna bango, tuna bango. Qui c'est aide-mémoire? On a ça dans la banzete? Okanenu na yebisa. Yo na kwete. Bon, mwana oyo na peini na poto. O azalaki koyeloba te, azalaki kosala likambo moko te ya bon mutu. Sika baye na ye awa. Autine France. Baye na awa na Selemba pa na. Voilà. Après ce manango, mwana si akota na classe. Papa côté, yoza secrétaire à vieux gosse. Ça m'a demandé. Bon, balanda émission, bayaki pour na mwana vraiment donc faculté les arguments assez. On va reconnaître le côté ni te mais baye a ba consulter, ba soumettre un traitement ko ba kisi kenda ne ko kende po bazonga ni na France kuna. Bazongi mwana ba niko melakisi, bazo observer mama ko mutinda mwana akomoko sala ba mouvement ba action makambo sa ba monique ezava positif na mwana na baon. Bazongi na classe mundela ebiso ke mwana za maele, mwana a récupérer ba faculté ebele déjà na pas na donc évoluer seulement ma casse pas mwana na. On les a juste témoignage to profiter ko pesa Diali Nunes Makwe na Canada parce qu'il passe occupera plus mingi na bana. Surtout ba enfants autistes pour na raison c'est bon na maele na bango ezele o mo bepi papi diamwana beau-frère na nga na Londres wana bobali ya Patricia Osakano. Mais vieux goza aux autres traités bilo rebelle likambo ya poison parce que le lambo na biso pe poison comme ya osakanate au monde ba rotelaka ba poison na misala à cause de jalousie à cause de mabala ba to belé ba kufa à cause de poison. Est-ce que kisi ya poison et que ba telo poison au meli kisi biki chope ozanango ngawa depuis na ye awa na ultima tangu na ye awa mais bato auto traité awa pona poison na ba soda na ba policier na ba konzi na ba nini bele po kisi oya poison vaccin kaka oyo okisi ba bandela ka traitement soki mutazana poison on meli vaccin simanango vaccin akosala nini akopanda na nzoto nyonso esika ke okuta poison makambo akosala akoneutralize yako abomi yango soki akobimisa yango na diarrhée te akobimisa yango na masuba obandi osuba na akutu obangi ke kasi ngazalaka na diabete te lokola na bandi osuba mingi boye azobimisa poison vaccin bimisaka na poison ebimisaka na nini na masuba et puis etretaka mpe masuba na bainfection. Voilà. Après sima nango ekosala te nini omona soki kosuba te soki kosumba te abandi kotokisa yo lokola muntu bazosopela kutu mai po na nzoto atoza boye na ba poil ti na basuki ti na ba poil oyo ase maboko na oyo ya ba ventre ezalaka na mwa minoko wana oyo bangungi bakotisaka batongo na bango to bapinese après abandi obenda makila après sikoyo nde kotoka ezalaka mai ya nzoto soko toki meki boye na monoko omona mungwa po makila ezalaka sukari mai ya nzoto ezalaka mungwa siko abandi kobimisa mai wana po ya kobimisa poison soki ya kotoka te obandi kosanza soki ekosanza te omona miyo ya mai ebandi obima yo dayo lokolaka mai après yebake akuti poison makambo lekaka boye poison donc toujours peu témoignage moqué à poison parce que tout le but tout là na témoignage papa na biso pe azawa abika na kisi ya poison yebisa biso d'abord mbote mingi alors kombo na ngai Nzeza Atoko Akbar naza militaire na utaka na este na sali kuna au moins 16 ans l'air na yaka eyaki kosala make ba manifestation ya poison comme kotungisanga makasi na komo yoka nzoto nyonso pasi na pasi donc douleur nzoto mba eyeko sala siko noko viegoza obinga inoko viegoza tali abi oyo eza problème a poison aye opesanga kisi wana ya nani ya kimbangu ya vaccin tangu na melaka ngo malgré makasi na konzo nyonso kisoda na bosana ke nazape na makasi oyo ya kimumbali ya solo na sala au moins 2 semaines na kotambola te
donc faiblesse na ba faiblesse neutralisera nzoto mobile mpona nga lokola ezalaki ekotaki makasi na nzoto nyonso pene ekomaki douleur na bandeki kaka kolala koleka libumu kotoka butu mobimba moi mobimba miyoyo ere nyonso kobima ti naye omona sikoyo mpenza nazonga mpena bien ederangeanga su te wana esamaki na banini ane passé lere nauti este lere nayaki kotanga awa na Kisasa soki ozongaki awa te mais osodaya kala sir nde lelo oyo boye mpenza long nasina basi bakundanga soki atako wapi ne basi babwakanga ataki soki balonanga soki wapi ne nayebi te. En tout cas, merci beaucoup. Merci donc pour dire que témoignage est belé. Wana azali noko ya vie goza mais abika na pozo parce que awa bobi na Congo na mikolo ndenge ba réalité ngoyo tambola poiso comme le wa neti ndunda ba kotielo ngo ya mosaka ya mafuta ya tomate de choses à prudente wa yenda OK mobeso. Alors vieux goza tungi sikoto ebapé likambo o ya diabète. Parce qu'au PC explication à longue vie, au PC à hémorroïdes, au PC à poison, il y a faiblesse sexuelle pour expliquer, mais les cambo diabète pour te belé pas tourner. Balobi diabète et zokoli à batu. Batbo qui na kise mondele hormone asili simbongo nyos mabikité. Alors, diabète aux appels retraités. Ngandenge na traitaka diabète. Na sina bikisi batu belé na diabète. Ton na prostate. Même sans opération. Bako sala opération te. Mais tango obandi kisi omeli vaccin po vaccin ye asala ka recherche nzoto nyonso akokontrole yango soki asali mosala na esili okosala 4 jours okokomela kisi moko te ta ya mindele ta ya bayindu okope komela masanga oyo ekangaka te sikre mela na yo ausali po 4 jours soki esili nsima nango obandi kisi oyo ekoneutralize sikre po tozali boye diabete ezali na makila ezalaka na sukali maya nzoto ezalaka na mungwa bo sikoyo pancreas oyo ezalaka na pancreas bololo eza kuna sukali eza kuna mungwa eza kuna ngai eza kuna zeye eza kuna sikoyo asalaka soki elikomika 6 mois abimisaka matanga mibale moko ke na hémoglobine rouge oyo bopaka makila ake netrate sukari eleka te ezala mpe moke te ezalaka na niveau onzambe asala moko ebimi eke na hémoglobine blanche mpo mai ya nzoto ezalaka na mungwa mpo akende koneutralize mungwa wana eleka te ezala mpe moke te omoni sikoyo ndenge biloko otoliaka na biloko otomelaka biloko mosusu okumantaka mungwa biloko mosusu okumantaka sikre sikoyo ntango mutu akomi na sikre akende na hôpital bazotia ye na chose na régime ke eloko boye kolia lisusu te eloko boye komela lisusu te mais biloko wana eza contre na malade omoni tic-tac nga silisaka diabete to baprostate yangoyo soki moto abandika traitement ameli vaccin nsima na vaccin abandi bakisi na ye oyo ekobongisa bashose bamakila sukali na mai te nsima nango to paralyse régime akokozongela kolia biloko nyonso tu voilà po biloko wana soki olie yango etumboli malade sikoyo aozomela kisi soki oza kolia biloko wana kisi na biloko wana ekomi ini esangani baefe ya biloko wana baefe ya kisi ntango efe ya biloko wana ezomema baefe nyonso na esika malade ezali azakende koneutralize malade vaccin yozo bavaccin wana vieux goza obeta yango na tonga neloko nini na liboko na kuna na nsima na biso obeta yango wapi yebisa biso na vaccin esika ekenda vaccin ezali produit moko ezali soki bamelaka yango na 22 heures okomona yango soki eza yebi balakisa ibakisa explique na nto bayeba
ezali po bakisi na nga awa ezali dose bien calculée banda dose ya babebe bo babotami lelo po mwana ntango azalaka na libuma mama mbala mosusu mama aza na microbe to azwi microbe to aza na maladi to aza na chronique nsima nango maladi wana ekokontamine mwana sikotango mwana kobotama sika korespire azwi mopepe ya libanda eza na oxygène na asilere siko maladi ebandi kokola maladi eza eloko bomoi ekolaka nsima nango na ntango wana mwana wana totika akufa na ye ifo tobatela mwana wana doze ya liboso bana o babotami lelo doze ya mibale bana bo basi basali sanza misato depuis abotami doze ya misatu bana o basali 6 mois depuis abotami doze ya mine bana bo bakokisi mbula mobimba doze ya mitano bakulutu basi na mibale me basi o baza na zebi bango dozi na bango séparé dozi na bango mosusu après bavie o bakomi bankoko namoni ndenge nasalaka soki natidie dozi nasilisi naye koetidie kiri nasilisi kiri naye koetidie date d'expiration kisi oyo ekosila makasi na basanza boni to na bambula boni bakisi o vaccin toza olobela esalaka 18 ans depuis salami ezaka normal vaccin yango ekomi donc ndenge eza boye soki moto aza nango donc ndenge eza boye ekosala 18 ans sans kebeba 18 ans oyo oza komona vaccin yango siko komela yango nde eza boye so nafungoli kaka na meli neti nga na age na nango boye komela eza boye eza komela yango nyonso tu boye oh baby eza boye so na mela nyonso tu boye na bebi baby kokufi peko pichumanga soki na meki boye de la nation donc c'est-à-dire clé boa bozangi nga donc ma trop quoi nermani kuta ozate parce que mana olula makasi mais soki meki boye koka osambo donc baby eza boye mwana loko nataka expliquer dose yawa dose ya kusana voilà dose ya ba bébé ezali des gouttes ya ba bébé à 3 mois il y a 1 mois il y a abotami lelo des gouttes soki tokamati des gouttes wana tosangisi na vitamine complet po vitamine akitisa makasi na ye après soki mwana oyo ya 3 mois totia 3 gouttes mwana 6 mois totia 4 gouttes après oyo komi na 1 an totia 5 gouttes totipe kuyere mobimba ya soupe ya vitamine complet bakulutu soko komi vie bon toti kuyere ya soupe ya vaccin après siko tokamati 2 cuillères à soupe ya vitamine complet tosangisi donc vaccin neti na mokolo neti na biso boye soko melango fo melango combiner ngaka na vitamine bon mais soki lokola yo osana fort osana neno etenda bon omela cuillère à soupe mobimba na pendete nana nwedenda na ko melango e kuyera nini mais makambo esalaka moto soki ameni vaccin bamosusu azomona na bavision bamosusu omona mwapongi ezwi bandoto ya miracle bamosusu ndenge na ndenge soko omeli neti vaccin lelo akuyere ndenge olobi wana kuyere moko tonke biso mikolo soko omeli ngo neti lelo et ça en tout pendant combien de jours et puis au courant mélango soit après Mikolo Boni bon et ça combien de jours au mélango et puis au courant là jour combien après et l'équipe pour au mélango le sous ce qui au meli les lots toza mon colonie toi mon colonie ça ce qui au meli ango lelo bon au lekisa mon colonie ça tu na kati oya mibale omeli lisusu lutu moko lisusu soki oza adulte bon soki oza mwana moke dozo ya matanga yango wana kaka kolandela soki oza mpaka dozo ya mokeka wana obasangisa na vitamine yango wana kaka kolandela bon olekisi lisusu misatu na kati ya meli lisusu misatu wana kwa 2 semaines 14 jours on lexa 14 omeli lelo lexa 14 jours après on met lisusu voilà mais soki omeli mbala misatu
kiri ekoki okosala même badiza ata fievre ya pambe kosimba yo te ata osangani na mwasi aza na sida to show de peace me ekosimba yo te makambo oyo oza koyoka donc ata omeli yango ata mwasi aza na sida to aza na nini bosangani oza sense of obike oyo na barisi commentaire mingi te surtout pour la base na mibale eza problème te eza à suivre mais vieux goza ce que différence eza nini entre vaccin na yo na vaccin ya mindele parce que babi vaccin mindele bato ebele bakoma kobangela yango soki mondele apesi biso babi ayo koboma biso différence na yo ya kisi na yo ya vaccin oyo na vaccin mindele eza nini bon vaccin ya mindele mosusu ezali vaccin politique na ndenge nini bon ndenge yango oyo surtout oyo ya bana mike bon mindele balili mpenza mingi teke biso na afrike tozala na bato oyo ya mayele ya koleka sino bango bakozwa perte mpo bango bautilisaka mingi baproduit africain ozoyoka me sikoyo me oyo makambo ezali soki meli yango ezali babiloko ya biso moko awa donc vaccin mindele yaka mpona koaboutir biso kokomisa biso babolole ekasi oyo ya biso awa eza boye makambo ezali awa bon babiloko ekota awa biloko bankoko na biso bazalaki kozwela sante bandamu ezalaki kokamba po toza boya toza nzoto eza madusu na madusu esika baepwale esika basuki esika bapwale ya se maboko ya baventre minoko eza wana mopepe oyo sirikilaka eza na oxygène na acylène eza na microbe ya maladi presque na surtout biso ya likambo na kolobela yango mpe aorapelenga biso awa tokomi na danger ya kosekana te awa na république démocratique du congo bakonzi balamuka danger ya nini viego danger eza boye batu ntango tozalaki koloni ya babelge ezalaki moto soki awuti pays mosusu to kontina mosusu ntango akolongwa kuna bako pesa ye balese pase bon bakosala ye mpe examen médical mpo bayeba ke aza na maladi te soki aza na maladi akende yango epai ya bato akende kokontamine yango siko makambo nyonso wana esalamaka lisusu siko bakoma bafuta mbongo soki oye ofuti mbongo na yo $10 batiki oleki okoti voilà sikoyo bato sika baza kokota maladi eza mingi oyo ezali maladi continentale oyo maladi mpe ezali héréditaire siko maladi wana ezalaka na epai na bango to na kontina na bango to na pays na bango maladi wana ezali ekoma lokolo ya bonkoko mpona biloko baliaka to biloko bamelaka omonaki fièvre jaune na baebola voilà liboso ezalaki te après nde yango wana likambo oyo bakonzi bazwa prida ke basurveille soki moto awuti pa mosusu alingi koya kokota na pays na biso il faut bakontrole ye na médical contrôler la médicale mais vieux goza malade aye na malade bazongisa ye direct soki aye na malade te bayamba ye ndenge babelisi bazalaki kosala je pense que service les essentiels au sein mosala wana bakove nango mpo ezala bien mais dégraissement mpona kokondisa parce qu'il y a na bato ebele bakenda mpe bamboka mosusu lokoso akolia na kanda ya nzala mboka na biso baya minene ya kosakana te bakoma bangoma bakoma banani tolingi kakoseka bakoma banani bangoma yo koma buftu siko bangoma wana siko baolanda biso babi omos tuna vie goza toza bangoma mais tolingi tofie tokisa tokoma mike ndenge tomona na herman tokoma banani baswete tokoma baswete il faut basala nini kisi mpe ezali bon kisi ezali ndenge tokomisaka mutu ngoma akomi ngoma azali ngoma akomi swete bon il faut tokosala ndenge nini liboso ameli vaccin nsima na vaccin après sikoyo topesi ye ndutisa ndutisa po esala nini
bon ndutisa makamba salaka apesa yo diare moko bangi kutuke diare ko salaka mabe Kwa kondi sawa. kati na tangu wana omeli peli susu citric siko citric ne alembisi grace bon simanango tangu ndutisa ko lekisa ale grace al éliminer Mutawaya ko fioto kisate. bon grace est diminué au moins misuni et bandi ko po esalaka mai ya nzoto mutu ya munene mai ya nzoto ekomi mingi makila pe ekomi mingi après grace pe ekomi mingi sikopo ya kokondisa biloko nyonso misatu wana il faut ndutisa na citrique na vaccin Wana ba kisi na yo moko ozo pesa précision so moto ayekaka asombi yango epi ameli. akoko somba na ko melela ne to na poto to na l'Amérique to na Asie to na Afrique Et puis bakate so neti moto aye asombi kisi awa neti avandaka na États-Unis avandaka na Paris na Allemagne aye asombi kisi epa na amemi yango kuna esika bazali kuna na baklima na bango ebeba te. bo ndenge bakisinga salaka soki nasali netiliaka dose liboso ale kir date d'expiration après lieu de conservation après mode d'emploi après sikoyo soki ke kuna eko dentiste eko salaka ndenge salakawa Ok, ça va ça. Mais bakisi na pour bien préciser et ça la kaka au ça la ngaka na base ya ba plante. bakisi nanga eza te ke nakamata banzete to babiloko to natia na nzungu natia na moto etoka te nga ndenge nasalaka makisi nanga soki nakamati baproduit oyo etali maladi te nati to na bido bien na damsani mboto na molangi ana tiboye nakotilie chose produit propriété na biloko toliaka biloko tomelaka eloko nini oyo bavitamine nango ubie baefea nango ekomaka esika maladi oyo ezalaka na nzoto ya mutu siko natie eloko wana apres nsima nango tokamati nini alcool de bon goût alcool de bon goût esalemaka na kana sucre kuna na mboka naza na appareil nanga me awa lokola naza awa nasombaka yango na kwilungongo na sucrière après nsima nango oya sucrière eza na chose na puissance ya 79% degré mais kisi mosusu elukaka 5 degré mosusu elukaka 10 degré mosusu ba 20 degré sikoyo ifo na bongisa nyonso wana nsima nango soki tokamati toti baproduit na bido tokamati alcool toti nsima nango tokangi busho mopepe ya kuna ekokobima libanda te mopepe libanda eza na oxygène na aselene ekokota kuna te ali toti na rayon solaire toti na moi po ntango rayon epesaka moi oyo epesaka moi ezali rayon x lokola oyo ezalaka na uranium eza mabanga me oyo aye nzambe asala yango mpo apesaka clairage na mabele après nsima nango mosusu ezalaka 3 jours na moi mosusu ba 6 jours mosusu ba 8 jours boye ali nsima nango soki tosilisi na ntango wana sika rayon x azoprojecte sikoyo azosala nini azobotola baelema oyo eza na biloko toti kuna yango nosalaka bato bamela yango plus mingi na butu voilà sikoyo na place ke yazobotola baelema wana na place ke avapore yango omonaka ta boti nzungu na moto to omonaka ebotaka mopepe pression wana nde eza kobimisa mpo nani wana ebimaka to na manzungu balambaka to na batumbi esobe to batangu to toza kopema to na baflere to na bafrui oyo eza kopola esalaka nini eza kosangana na mauma ya mabele na ya baminero na ya bamai ali siko eza kosurmonte ali déjà rayon gamme a capté yango ntango ekeboye ekomaka kuna le likolo mpenza te ekekotelema esika mopepe oyo ya mabele esuka
mopepe mabele ekomaka kuna esika sanse eza te toko ntango apres ntango ekomi wana ekoki kosala mapata ekomi lokola baglace ye après voilà yango wana côté nation tozongela yango prochainement na émission na biso tosala ya misato wana tokota vraiment na biloko wana nyonso tu mais vie goza mpona kosukisa lelo bato baolanda yo mokili mobimba bayoki yo bayoki bakishi ozo kosala ndenge oza koede bana mboka mpe bato mosusu bakowuta bamboka mosusu na mosika mais liloba na oyo ya suka mpona lelo mpona bato baolanda biso koki kozala mpona soutien surtout na mosala na makambo mosala makambo oyo ndenge na ndenge onga na kusala nzambe atindanga naza koka te po mbongo eza te donc basoutenir yo babenga bapesa yo poids batia misolo mbongo eza nzambe ya mokili mbongo ezali sukisa yalembanaka likambo te lokola nalobaki ntango tobandi misio nalobaki proverbe moko o bakoko batika bo baza na mayaka o balataka na kingo me makingo eza te bo baza na kingo mayaka eza te menga lokola naza na kingo balatisaka bapesanga mayaka nalata eza bomengo ya monde tomoni ntango ozoloba mpo bato ebele batuni biso yango oyo utilize baterme mosusu ezokamwisa mpe bato edenda njazi na nini yebisa biso nano baterme wana swet neti obaki oya okoma swet eza ya baterme nini wana bon terme wana ezali nga molimo na nga sirikilaka bamonde nyonso bamonde invisible bamonde bandeko ezali biso bato toza na monde présent bo toza na nzoto okokosimba obokokosolola obokokosalesana mais monde mosusu monde passé biloko milimo ezalaki na nzoto esi ebima etika na nzoto wana ekufa edenda wana baswete na banini eutaka na monde mosusu inspiré après le bien bon d'abord non edenda eza nini bon edenda ezali moto aza misuni eza komonana mafuta mpe eza kotanga ntango aza kotambola yende obenge edenda ebongo swete nzoto ya swete feza ya kokonda te kasi neti herman mpoyo ya kokonda te me ya niveau aza swete bon après enyolola nani enyolola sikoyo eza nini enyolola tadi kotambola na ye soko omoni ye ifo kamwa ifo mpe olandela ye ebongo njazi mangwawa mpe lisusu nama nini mangwawa mangwawa eza nini mangwawa sadi omona sika aza kokende lokola moto aza olenga me mafuta eza otanga banzazi na batipe baza koya kopiata mafuta wana obike mwaikuta otya sikoyo okoyebisa biso yo oza kositue wapi oza njazi oza mangwawa oza edenda to oza nini pichu mangaya ye aza njazi pichu mangaya aza njazi mpo wana eyeba nango ana bakalite tu mais sikoyo obaya nini mangwawa hermani oza mangwawa to oza edenda de la nation oyebisa biso soki oza nani oza mangbaya oza edenda mais suis sûr que oza edenda parce que yo nzoto evanda merci beaucoup je pense que tokomi na suka lelo ntango tozalaki bagarso biso bazalaki bajeune homme bazalaki kobenga bandingo banzele bamomi bamfankara bandingo wana mbanzangungu wana kisasa ekasi obike vieux gozaza savant mais savant esprit zosala savant mais esprit na ndenge kin mbanzangungu kin mais boka ndenge azoloba epuis mosala azosala na age aza nango eyosala biso bien makasi koleka merci donc tokomi na suka juste numéro ya contact papa kwete numéro so bato bana posa contact bakozwa bino ndeni numéro ka oyo topesaka yango ka babengela biso bazwela biso toza na plus 243 81 027 56 23 plus 243 81 027 56 23. Merci beaucoup. Nasuka. Ndenge tokobeta sete ke oyo tokolukaka intérêt général na longola ta lunette. Bon na papa na biso vie goza savant congolais. C'est-à-dire moto namba pesi maele belé pe ko traiter bato ba ko bika makamwa ndenge na ndenge parce que sala na monteur.
bokozwa nina monteur na troisième partie émission Torosala. Mais pour l'autre clôturer, aux Congolais, aux Africains, tu as des problèmes, mais c'est le moment à profiter. Ba numéro na biso ezali wana, bokina numéro papa na biso apesi, papa ko était benga yaka awa. Pour le biko babi, la santé n'a pas de prix. Ce qu'on a même les États-Unis, ceux qui s'agit au foot bio en Congo, yakambango. Pour rouler le mindele, après Krilo peut maladie belé. À bon entendeur, je pense que salue. Un grand merci à Herman Amporio. Hein, yé motu, Hermoro boy système, à Boagelinga, Bobindeni les gars, Herman Amporio, c'est-à-dire caméraman oyo, Azana Amporio na et belé, mais l'andenge yakin, pichu manga et magambo na oloba. De la nation, Pap Tonton Banda. Masolo tout carré parce que Cléboa, mon côté. Moi, c'est Homos, la noblesse de la presse congolaise. Numéro Izawana. Balobi solo là-bas, solo là yo. Pour soutenir Vieux Goza. Namakamba ça là, Boza là-dessus. Tout le monde mbala ya sima. À bon entendeur, salut. Bye.